Alors, bonjour à tous. Raison na sali nazo sala moi série ma vidéo ezali parce que na lingi na partager na bino moi ba idée ou moi ma connaissance naza nango sur PHP. Bon, PHP normalement ezali autobenga scripting language na anglais pour na ko koma ba server side ba application oyo koma technologie moko esalaka na ngambo ya serveur pour na epesa bino ba site. Bon, eza moins difficile pour na expliquer yango correctement na lingala, mais oyo na koloba ekozala mieux na kosala vidéo mususu pour na expliquer serveur eza nini, client eza nini, pour na bo comprendre concept wana malamu. Mais pour la vidéo pour la série à vidéo oyo na ko discuter mingi sur PHP na mo ba idée oyo na kutana nango selon ba recherche personnelle, parce que nga mo personnellement naza spécialiste na PHP. Bon, pour na ko zata mingi te pour na to banda série na biso ya koyekola moi PHP pour ezala niveau moko ya ba débutant. Donc eza pour na bateau nanu ba yebi PHP te, donc on nan ba yekola PHP te ou bazana connaissance amukie sur PHP. Donc eloko liboso za nango besoin exact tozana na besoin ya kozala na WAMP server. WAMP server eza logiciel moko e ko aider biso qui ko aider que au lieu to cha technologie to cha ou bientôt to sa technologie wana na serveur to ko sa le serveur na biso za la machine na biso. Donc makamunyo c'est za la machine, donc eloko ko sa biso pour makamunyo c'est za la machine et za WAMP server. Donc WAMP server e ko za na besoin to za na besoin ya PHP PHP to za na besoin ya Apache et to za na besoin ya MySQL. Donc les trois biloko wana e ko za la oyo tokoyekola na série ya partage ya moi ba idée auto sala sur nani sur PHP. Et lo wami balé oyo na koza toza besoin nango toza besoin ya éditeur ezali esikani to banda koma ba code na biso ya PHP. Bon, ba éditeur ezebele, mais ngai na moi séquence o nazo sala na bino awa na ko utiliser éditeur moko comme contexte. Eza éditeur moko eza ofele na internet na l'accès bino na suka comment wapi kozwango et toko discuter lisusu après avoir installé WAMP na biso na éditeur na biso toko vérifier ce qui ezo sala pe toko tala mo ba point mike pe na suka toko vérifier pe éditeur na biso et na relaxer nous moi point 2 ou 3 pour ezala un peu ndenge moko na ndenge na wanda ko sala na vidéo. Bon, na ko perdre temps mingi to ke na Google pour na ko installer WAMP server. Pour na ko installer WAMP server ezali facile, ezaka que OK na Google au ko taper WAMP server, ce ko taper WAMP server download oko normalement comme na site ya WAMP server to cliquer na lien liboso et même biso wana oza na option ya ko zango pe na français soko lingi, donc il faut cliquer quand la drapeau aux en français. Après ce qui au kiti na nani oyo okomona lien oyo tango ko cliquer na lien et ko télécharger fichier moko exe. Donc fichier exe on les a fichiers au ko installer. Je pense que vous avez familier na ndinga ko installer ba logiciel à la machine. Donc pour na WAMP server yangwana na okata wana bon eloko mususu autre kozala nango besoin eza éditeur et kozala to utiliser contexte. Donc soko ye au taper contexte éditeur. Donc ce que ça lira boy site oya contexteditor.org. Ceux qui ont cliqué sur yango oko comme na page aux option awa ya ko
télécharger contexte editor na yo pour na ko développer comment ba logiciel na biso na Windows. Bon, je na banza après avoir installé biloko mibale eloko il faut osala siko ekozala ko vérifier ce qui installation salami on. Bon, pour na liboso installation ya WAMP, pour na WAMP ce qui après avoir installé okozala na icon moko ya boye na C awa icon oyo na icon oyo ce qui eza kosala okozala na icon so eza kosala te okokende na start na place ozala ba programme na yo all programme oluki WAMP. Donc on a l'option au lancement kuna mais nga bon nga na Windows XP pour nga na préféré na tika na XP na na Vista te. Donc Vista c'est moi ils a payé idée logo la o so posa na 7 eza nzela presque moko mais ce qui est payé okomona icon na icon oyo eloko o nga na holinga yo o vérifier liboso na holinga o ke otala so oyeba comment koluka PHP ini parce que PHP ini eza fichier moko ya configuration oyo ko aider yo pour sala moi ba rôle mususu oyo na kati ya na ba vidéo ko ya o comprendre ngo. Donc sur o cliquer awa tant que na PHP ozana option ya koluka php.ini sur cliquer wana fichier ya php.ini et ko bima. Donc ils ont la configuration mususu wana na vidéo mususu toko kende sur la configuration. Bon, et le quoi mi balé tozonga wana so lingi potala par exemple version PHP oko kende wana otali version so lingo tala version ya Apache oko kuna otali version Apache so lingo tala version MySQL oko kena MySQL kuna ok otali version ya MySQL ni nisa installé. Bon pour na suka eloko mususu na lingi boyeba parce que ekoza très important koyeba pour na comment kotala PHP admin oyo kozala eloko moko to utiliser tango to mondo utiliser ba base de données parce que ekoza lesika on est to créer ba base de données biso au topé on est to benga na anglais database to créer ngo awa na PHP admin. Donc on a relancé en moi muke ekozala awa nde ba base de données na biso ekozala créer mais tout ça et to komona yango ce qui to progresser na ba vidéo na biso nde na ko explique bomo na bino moko en pratique raison nini il faut to ya na esika oyo. Bon eloko mususu ya suka pona WAMP o il faut to yeba ezali ko stala soki Apache zo ko sala pe soki si tozana option ya soki Apache zo sala machine pona yango ndem to ko laksa biso ba résultat ya bilo tout ça. Donc si vous cliquez dans localhost normalement il faut ozo page nde eko pesa yo nani confidence wana topé eko prouver que non Apache zo sala pe to ko comment ba vidéo na biso malamu. Donc c'est tout pour na WAMP. Et pour na éditeur na biso éditeur bon nga naza nango déjà ezo sala éditeur yango yo ekozala to bondo ko ba page et to mona pe à chaque fois to kena ligne mususu e ko pesa so ba ligne. Bon pour na kozala ba option oyo il faut to kena option parce que ba configuration vous a différent par exemple na oyo nga na m ba caractère za la miki so bolingi au mona par exemple ba 1 2 3 oyo OK wana OK na option OK na environnement options ou environment option en anglais après OK na anglais ou ya éditeur na anglais éditeur aux asko na option a ya ko changer taille ya ba caractère so lingue comme moi munene so lingue tika na 10 tika na 10 mais ngana chongo mo munene po na YouTube pose en option comme on a bien ba vidéo et après awa na C au mona option à line number normalement par défaut ezalaka cocheté il faut cocher ngo soko lingi au monde ba numéro netinga na zanango wana. Bon so pe lingi o komisa section o munene ozana option na C awa one okoki ko augmenter pe taille. Bon c'est tout pour na début ko banda c'est ba séquence na biso ba vidéo o ya PHP. Bon na ko pesa bino au revoir awa tokutana na vidéo ya mibale. Au revoir.